Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Indie balobi soki moninga bali sepela donc zalaka bongo soki moninga penza bali foko sepelaka parce que yayo pe ekoya ezalaka surtout bongo soki moninga zui sepela bénédiction na yo pe ekoya lipamboli na yo pe ekoya. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino Pasteur Moïse Mbiye. Bande ko makambo eza ya koinda. Makambo eza ya somo bandeko nanga, makambo eza ya kobebaka nde tolobaka soki ebebi nango ebebaka nango ka mabe. Soki pe eyindaka nango kaka mabe. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na olingana nous na sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne ya kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge boyebi en tout cas yozala bien bolanda émission na biso boza ya kovanda. Zwa mwa kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni, moi jus na yo ezanga kate, côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na combo surtout ya nani, combo surtout ya Étoiline Inès TV na système kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bande konanga toye lisusu lelo na makambo ya Pasteur Moïse Mbiye. Kandenge bozo yoka. Pasteur Moïse Mbiye na sœur Eunice Koutini. Bande konanga makambo eza ya kobeba. Makambo eza ya kobeba bande konangai eza somo. Nini ezoleka. Elbele surtout elobanama na kombo ya Pasteur Moïse Mbiya. Si je ne me trompe pas, c'était l'année passée. Tovanda Kabouye, Toé Komona na page. Il y a Lydia. Lydia, c'est toujours la même chose. Tomona qui na page naye, Ayaki Kotia. Le mariage bientôt. À tes photos, il y a grand frère naye, qui est Moïse Mbiye. Bande konanga na ovanda ka boye mbala moko tokomi koyoka ka banungu ke non ndenge za boye. Pasteur Moïse Mbiye a proposé c'était quelle fille, elle sœur moko avanda kana Angola ayimba kitoko sœur wana Chopeta, sœur Chopeta kombo na ye mosusu wana échappé ngai mais na yebike eza sœur Chopeta. Bande konanga ezalaki somo batu ebele bayaki sur les réseaux sociaux. Comment ça fait-il mwana wana aza mwana muke? Comment ça fait-il que ye Pasteur Moïse Mbiya akendo balaka mwana wana? Il faut aluka batu a génération na ye, batu a âge na ye, batu oyo baza soki ba ya ba série kandenge tolobaka série 8, série 9, série 7, série 2000. Bibabilo kwa bongo batu ebele balobaki akendo luka batu a série na ye Chopeta wana aza mutu ya série na ye te. Bandeko ezalaki moto sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que toyaki komona kimia pe salaki nini ekotaki kimia pe ekokota tovandi na biso kandenge tovandaka. Bandeko nanga du coup tokendo mona kaka na page lisusu ya ndeko na ye lisusu Sœur Lydie Mbiye. Sœur Lydie Mbiye aza mutu moko alelaka pe base. Nakoki koloba bongo alelaka pe base bandeko nangai. Ye pe base nde somo. Toye komona ba photo ake kotia na page na ye
ya frère Moïse Mbiye na ya sœur Eunice Koutini. Pona batu o bayebi sœur Eunice Koutini aza sœur moko ayimbaka pe kitoko. Sœur wana abala kipe. Azwaki pe mariage na ya kitoko ka ndenge ezalaka. Kokota ka na ndako libala ba problème ebandi. Ba problème moko pas possible. Mobali na ye ayaki ko sambwisa ye na ba réseaux sociaux na niveau moko pas possible. Niveau moko na koki koloba nanga incroyable. Nanu na mona mibala bongo te. Azalaki ka muke na ba réseaux sociaux ko sambwisa mwasi oya bala. C'est ainsi que na divorce kotaki. Divorce wana ekotaki bandeko nanga mobali atika te asambwisaki mwana batu. Libala wana ekufa. Comme d'habitude, ce que oza mwana nzambe, ce que monike libalo ezo simba te, ezate ke wana déjà na makambo nzambe na kata te. La sœur Eunice Koutini a continué ki na ye kaka musala ya nzambe jusqu'à présent adoraka toujours nzambe na ye parce que ayebi monene surtout ya nzambe na vie na ye. Et du coup, toya kovanda ka bongo, toya komona lisusu ba photo ebele, toya komona déjà na page ya ndeko surtout ya pasteur Moïse Mbiye sœur Lydia pona bande mosusu ba ozala na bezo ba kendo talango bokoki ko kende pe botali tali bande konanga ba photo lisusu ya sœur Eunice toya komona pe ka ndenge boyebi bande konangai ba photo ya frère Moïse Mbiyo alobi c'est pour bientôt. Bandeko nanga nde batu bakomi tuna mariage ya sœur Eunice Koutini na le frère Moïse Mbiye to ezandenge nini. Bandeko nangai ngana lobaka nanga chaque jour kobala ezalaka volonté ya Nzambe. C'est vrai le pasteur Moïse Mbiye oyo tant de personnes finga le pasteur Moïse Mbiye oh jusqu'à présent nano abalite kaka aventure ekendaki ezongaki emataki ekitaki ebele tellement ya batu finga ka pasteur Moïse Mbiye na niveau moko pas possible. Mais jour moko bandeko nanga na landaki interview moko na yaye batuna kiye pourquoi tisikoyo ozobala te parce que toyebi ke le pasteur Moïse Mbiye il est dans les quarantaines d'âge aza mwana mukete. Et surtout, azana ministère ya munene ministère na ye ekozala bien soki akozala na mwasi pembeni et okende pe lisusu kitoko. Mais réponse ya pasteur Moïse Mbiye alobaki aozela tango ya Yesu. Le temps de Dieu. Yango alobaki Nzambe ayebisa ye azela ye moko akopesa ye mwasi. Bien que bato ebeleti lelo balobala kaka oh te wana omona peut-être bisimba simba bapesi ba condition bandeko nanga kobala ezalaka fin du monde te yango to mona ta bato mosusu abali bongo après quelque temps a divorcé na ye ka ndenge to pesa ki exemple ya sœur Eunice Koutini abalaki mais ka ndenge ezalaka tala mobali oyo abalaki mobali aye kosambwisa na ba réseaux sociaux mobali penza aye ko silisela ye réputation nyonso ya vie na ye. Balibala bamabala mosusu bandeko nanga ezalaka bien soki eza volonté ya Nzambe. Kobala tozalaka pressé na biso te ke non il faut kaka na bala et soki muto azobala na yete ye moko ayebi le pourquoi azobala na yete. Il y a de ces personnes oyo alamuki lelo ake abali mais après 2 mois libalango ekufi ka biso batu o to bandolo ba il faut bala tokoya lisusu sur les réseaux sociaux pour na kolobela mutu wana bomoni mariage simbi nango te il fallait ka tika donc ezalaka bongo avec le pasteur Moïse Mbiye. Je ne vois pas le pourquoi ebele ya batu tokoki kotia et pression ebele. Surtout en ce qui concerne mariage naye. Mariage naye kandenge ye moko azoloba eza la volonté ya Nzambe eza la penza ya solo volonté ya Nzambe. Eza la penza volonté ya Nzambe parce que le pasteur Moïse Mbiye aza mutu oyo azana ministère ya munene. Sikoyo ce genre de ministère ezalaka bien ozape na mwasi oyo ozala na ba capacité penza ya olonga bitumba. Kozala na église bandeko nanga ezalaka chose facile te.
Ezate que l'amtika na tango boye yo wana komi ko prêcher te. Esengelaka penza ba makambo ebele ba sacrifice ebele, surtout sur la vie spirituelle. Oyo ebele ya bato babosanaka. Parce que soki okotika na libala bikota kota na kota na nga kaka, parce que eza libala yango bomona bato mosusu ka ndenge na koti kopesa exemple ya couple na biso ya pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai aza mutu moko azana don azana appel ya Nzambe, appel moko munene. Siko ayeko kutana na mwasi na ye oyo azalaki penyel. Samba penyel mu penya otobenga penza mu penya. Bayaki kokutana. Babalani baboti pe na bana mena ta wana penyel prier mais abandaki ko sambela penza ebele te to mingi te. Yango bitumba ekotaki, surtout ekotaki ndenge nini bitumba wana ekotaki na nzela ya penyel. Pourquoi? Parce que appel ya pasteur Mike Kalambai ezalaki munene. Sikoyo vie spirituelle ya mwasi ezalaki tantôt plutôt bomwana talaka ba réalité ya vie biyoka yoka yango esalaki keno jusqu'aujourd'hui pasteur Mike Kalambai na penyel samba bayaki ko divorcer. Ezala bongo donc appel ya mutu nyonso kozala pasteur ezalaka bien avant obala osenga nanu volonté ya Nzambe. Nzambe esko moninga kobala. Parce que basi nyonso tout baza appelé à kozala ba mama pasteur te. Baza appelé à kozala ba mama pasteur te. C'est vrai oki kolingana yo mutu lingi oh nana bala moi shoyo. Mais au quotidien nanda kwa libala ekomi ba problème na ba problème. Peut-être église ezalaki munene église eke ezokendeka na kokweya ti jusqu'à ce que église ekokweya. To mona ba biloko wana ebeli. Pona kolobaki no pasteur Moïse Mbiye abala. Bande konanga. Moïse Mbiye le pasteur Moïse Mbiye azana ba mbongo. Soki lelo ka telemike na zoluka mwasi ya kobala. Bande konanga basi na basi mosusu wa mabala bakoboma mabala na bango bakendo bala na pasteur Moïse Mbiye. Ce que je dis là est vrai. Toyebi basi ebele. Et kozala soki peut-être Moïse Mbiye alobi ke non naza na posa mwasi ya kobala mutu nyonso tu alingi na bala ye email adresse nanga yango yo tindelanga ka lettre bandeko email adresse wana ekotonda na ba email ekotonda na ba email moko pas possible parce que ebele ya basi ba revaka ye. Il y a même de ces femmes là, de ces filles oh ba okota penza ba jeûne et prière, jeûne à 3 jours à kotik penza pona osambela le pasteur Moïse Mbiye abala ye. Bato ebele ba komi koti sa penza na niveau moko pas possible. Mais ce qui totali pasteur Mike Kalambai, pasteur plutôt Moïse Mbiye lelo azo bala na ete azo zelande ngonga ya Nzambe. Soki Nzambe alobi ke ok, Moïse Mbiye mwasi na yo yeyo. En tout cas, bandeko nanga, je ne pense même pas que ekozalata 10 jours te que non, pasteur Moïse Mbiye ako linga kobala lisusu tete. 10 jours kuto ze ebelo mona okende penza, apesi près d'autres, apesi d'autres, na mariage et salami. Parce que aza déjà na ba moyen na ye. Aza déjà na ba mbongo na ye. Mais niveau oyo pasteur Moïse Mbiye aza nango eza niveau ya kolukaka volonté ya Nzambe. Talaka église à Cité Bethel eza église moko eza munene. Sikoyo jar ya église ya bongo jar ya ministère oyo le pasteur Moïse Mbiye aza nango ekosenga ka mwasi moko pe oyo azana maturité spirituelle. Mwasi moko oyo asi akola na makambo ya Nzambe. Mwasi oyo asi azwa déjà ba épreuve ebele. Ba épreuve penza sur la vie spirituelle. Na olo bananga te ba épreuve ya mokilité. Ba épreuve sur la vie spirituelle parce que ezalaka na niveau moko ya ba épreuve bandeko nanga komi kolela. Okomi komi tuna eske makambo oyo ezolekela nazolekisa. Nzambe ozomona nga te ozomona nga te. Mais kondima ya mutu kaka nde salaka ke ba makambo wana nyonso olongi. Suko soki mutu déjà asi aleka na ba épreuve moko ya minene. Imaginez mutu aleki na ba épreuve ya koloba ke non, oke na hôpital boye ba docteur ba déclarer yo ke non okobota kate. Mais oke na prière 3 jours.
osambeli oke na échographie baye koyebisa yo ke non oza na mwana ba épreuve bongo bandeko na ngai. Donc bato neti ba pasteur Moïse Mbiye pona bango ekozala bien azwa mwasi moko oyo aza mature spirituel, mutu oyo ayebi ko comprendre makambo ya Nzambe, mutu oyo aza mûr spirituellement. Wana penza nde mutu oyo bako tambola penza kitoko avec le pasteur Moïse Mbiye. Mais quand mutu moko ke ala mutu bolali bolamuki boye ngana lingina zala mwasi ya pasteur Moïse Mbiye bandeko na nga ministère wana ekokweya. Tokolobela lisusu église ya cité Bethel te. Parce que wana kolinga abala na ye na volonté na ye moko. Totikela eta. Bandeko nanga. Totikela Nzambe ta kandenge ye moko le pasteur Moïse Mbiye alobaki ke non. Aozela na ye ta ya Nzambe, tozela na ye ka ta ya Nzambe. Eza te ke no akota bikota kota asimba bisimba simba. Bandeko nanga na Kongo na biso ezalaka bongo. Kongo na biso mutu soki azui. Baolobaka ke no asimba kisi. Akota bikota kota. Asokola ba mai. Mutu soki azo passer ba moment dur, bakomi ko sekaye, ko chola ye. Yango ye ayaki na yeka kwa accompagner biso na mokili tala ndenge azo souffrir. Donc wana penza ndezalaka mwa réalité ya Congo na biso ezalaka mwa circonstance quand na lobaki réalité ya Congo na biso bandeko na ngai yango en tout cas nga de mon côté nazata kutu na ta wana te ya koya awa pona ofinga le pasteur Moïse Mbiye te to pona kolobaki no akota bikota kota te. Bamosusu kutu babenga kaye les pasteurs célibataires de la République démocratique du Congo. Yango ebele abatu babenga kaye. Aza célibataire lelo, mais lobi toyebi te soki akozalaka toujours célibataire, soki akobala. Ezala bongo donc tozela ye alukana nu volonté ya Nzambe. Yango na opesa mwa toli na bandeko na ngai. Tango bolingi bobala babala kateke non parce que camarade nanga bali to babali camarade nanga nga pe foka na kota na ndako libala te bala soki omonike je suis prête pour le mariage. Est-ce que c'est la volonté de Dieu wana kendo bala. Mais soki omonike spirituellement, moralement, mentalement tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prête, alors ne te précipite même pas pour le mariage. Parce que mariage au bandeko nanga eya kanaba réalité ebele. Yango nous voyons aujourd'hui tant de personnes après 2 mois de mariage divorce, après 4 mois de mariage divorce et au sala pasi. Alors ezalaka bien ozo bala na tango na yo, ozo bala surtout par la volonté de Dieu. Ce que bali bongo yango omona même si dans les mariages oye kokutana na ba circonstances moko boye na ba épreuve moko boye en tout cas ekotungisa yo mingi te parce que tu sais que Dieu est un Dieu vivant et la personne oyo asala kikena kota dans ce mariage c'était Dieu. Mais soki obali kaka par compétition, par concurrence parce que camarade nanga bali nga pe il faut na bala yango ebele ya batulelo bazo échouer. Luka, volonté en Nzambe. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me vas avec cet homme? Seigneur, est-ce que tu me vas avec cette femme? Wanande omona yomoko. C'est vrai bitumbe yaka. Bitumba kutu ya makasi yaka na mariage nyonso. Ezala na débit ya ba fiançailles, ezala tango bokota na ndako libala, ezala ndenge nini bitumba yaka nango. C'est tout à fait normal, mais ce qui est la volonté en Nzambe ata bitumbe ye na banzela nini bokolonga. Mais ce qui est la volonté na bino moko yango bomona bitumbaka bongo bo se séparer na bino bo divorcer na bino parce que volonté en Nzambe ezala quitté. Donc bande konanga ngana koya awa ko confirmer te que non le pasteur Moïse Mbiye avec la sœur Koutini babalani eza makambo solo balingi babalana en tout cas na koya nanga ko confirmer yango te to na koya pete ko nier yango te. Le jour où tu kondima que le pasteur Moïse Mbiye a bali eza jour où tu komona penza mariage ya Moïse Mbiye wana penza de to kondima que wow le pasteur Moïse Mbiye a bali. Mais ce qui n'a nous tomoni mariage na été en tout cas bande konanga
nga penza na koya kondima awa te ke non le pasteur Moïse Mbiye abali te na koya na nga kondima te parce que naza na temps wana te biso tondimaka soki tomoni ke eza ya solo abali na ye wana pe biso pe toye tondimi ke le pasteur Moïse Mbiye abali na ye mais soki te tokoya na biso kondima na biso te ezalaka mwa bongo la famille yango ya mukie kaka nalingaki na solola na bino la famille. Mais avant na kata nanga na komi presque na suka na olinga nanu na pesa mwa bambote na bandeko na ngai. Na pesi bambote na nga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe. Mwasi moko ya tayo, mwasi moko ya kitoko, mwasi moko sololaka pe bien depuis Sénégal. Wana na pesi ye bambote, na pesi bambote na ye moko Madame Kiyong na système kaka ya kitoko, na pesi bambote na nga na ye moko Madame Louisa Niclette depuis quelque part. Bambote nanga na ye moko Maman Monique, Maman Christine, Maman Germaine depuis États-Unis. Na pesi bambote nanga na Madame Élisée depuis Suisse. Wana bambote na yo yango wana zo ango kaka na système ya kitoko makasi. Na pesi bambote nanga na Julia Mananga depuis Angola. Bambote nanga na ye moko Cécile Ntumba mwasi Nzambe et pourquoi pas Pasika Longi depuis Lubumbashi. Bambote na yo yango wana zo ango simba yango na système kaka ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na mwa suka penza ya partage na biso kandenge zalaka. Botie la biso ba j'aime, botie la biso ba commentaire, bosale la biso ba partage nde likambo posa la partage ata na 2-3 personnes na ba WhatsApp na bino na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Ba commentaire na bino, ba reproche, ba remarque, ba compliment na bino na système kaka ya bien elo toboya kana biso nde mafinga nde tolingaka te. Bye bye la famille et à la prochaine.